Shalom, shalom, vous allez bon brancher sur Sentinel TV. Sentinel TV, ils allez bon chaîne et YouTube et Sikawapi. Chaque jour, tu es la rabino numéro à Sika, il y a révélation numéro à Sika, il y a visitation numéro à Sika, il y a matière, il y a information, il y a Congo. Les lots, naïe, qu'on parle sur vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le plus grand problème que nous vivons aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas reçu la puissance que le Seigneur a promis à ses disciples, à ses témoins. Si vous avez la puissance, vous ne serez pas la proie du temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. La Bible dit que vers le temps de la fin, les gens seront ennemis des gens de bien, irréligieux, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils seront dans les églises, mais vont suivre de faux prophètes et tout cela, vous les connaissez, vous les vivez. Mais si vous êtes victime, si vous êtes leur proie, c'est parce que vous manquez le Saint-Esprit. La crise actuelle, comme celle des siècles passés, a atteint des dimensions inquiétantes et en social, en sciences, en économie, en politique et dans l'Église. La cause principale de cette débâcle multisectorielle étant la faillite d'un leadership efficace, nous avons les nobles tâches d'informer, déformer et de promouvoir tous ceux qui dirigent les différentes couches de notre société. Un leadership taillé sur le modèle de Jésus-Christ, le leader par excellence. Jésus-Christ est leader le leader par excellence. Ça, c'est un message de Moïse Chimbumbu Mwanangola, le pasteur qui a régi le syllabus ou la manifeste de l'armée de l'Éternel. Le pasteur Moïse Chimbumbu, c'est un grand formateur des leaders. Moi, je sors de cette église, de cette école-là, de formateur des leaders. Voilà pourquoi je viens vous parler sur cet enseignement. Alors, ce sera bilingue. Des fois, je serai en lingala et d'autres fois, je pourrais aussi parler en français pour pour une bonne compréhension. Comprenez que nous faisons la symbiose de parler allemand, anglais, français, lingala, kikongo, un peu de swahili et vous savez, au fil du temps, nous perdons notre langue et puis nous perdons le français, nous le mélangeons avec l'anglais, tu comprenez, mais je ne suis pas là pour vous donner des cours de langue, mais je suis venu vous parler par rapport à l'esprit, ce qui nous pousse à connaître. Vous recevrez une puissance. Là, je vais aller lire sur notre syllabus de l'école des leaders de l'armée de l'Éternel. Ici, la Bible déclare: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Ça, nous sommes dans Luc 24, 49. Dans Luc 24 et 49, Nkolo Yesu aza kolo église. Kolo Yesu aza leader par excellence. Oyo échoué te, oyo amema nyonso pe alonga nyonso na bolingo, oyo azwaki ba villageois to ba pêcheurs sans instruction, apesi bango nguya, atindiki bango na kati ya elanga to na kati ya musala po bateya sango malamu ebouja mokili ti lelo. Leader par excellence eza Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, leadership mosusu eza te. Soki olingi mbongo na yo, bafaire na yo, libala na yo, voyage na yo, entreprise na yo, classe na yo, séjour na yo et réussir, associer Jésus, tout landa, leader par excellence, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Awa, Jésus a joué sa koline à l'obi, qui est malamu bolandanga, mais bolandanga nanu te. Lokola bolandinga bosai malamu, bovanda, bobimana libanda te, ti na kotine de la bino puissance nanga ekouta likolo. Alors, dans Luc 24, 46 à 49, Jésus Sabiso, si vous êtes des témoins, j'enverrai vers vous le Saint-Esprit. Jésus promet le Saint-Esprit aux témoins. Jésus ne promet pas le Saint-Esprit à n'importe quel croyant,
Jésus ne promet pas le Saint-Esprit à n'importe quel fanatique. Jésus promet le Saint-Esprit aux témoins, ceux qui veulent être les témoins, ceux qui veulent suivre Jésus, ceux qui veulent suivre l'ordre mondial. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, c'est connaître sa parole, avoir son esprit et aller prêcher partout dans le monde. Le Seigneur ne nous envoie pas de rester dans une ville et rester pasteur local. Non, il faut être international, c'est-à-dire prêcher partout. Nous sommes vers le temps de la fin, il faut que la parole de Dieu puisse être enseignée partout et nous avons le devoir d'aller partout. Et sur les services sociaux, ça nous aide à aller au Canada sans pour autant que j'aille. Les images sont suivies à Kuala Lumpur, les images sont suivies au Japon, à Kinshasa, à Singapour, à Melbourne, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, même chez moi, dans le Hambourg, Paris, là-bas, les gens connectés peuvent me suivre. Voilà. Donc, Jésus dit, et voici, je m'en vais, et je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Aujourd'hui, il y a des troubles. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont manipulés. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tués, massacrés, sacrifiés à l'église parce qu'ils ont suivi le Seigneur, mais ils ne sont pas témoins et ils ne sont pas revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Je vais lire Actes des Apôtres 1:8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Ici, Jésus a fini sa mission. Jésus va être crucifié, il va mourir 3 jours et puis partir, ressusciter puis partir. Mais avant de mourir, il promet à ses disciples qu'il va les envoyer le Saint-Esprit et ils seront son témoin, ils seront les témoins de Jésus-Christ. Jérusalem, c'est là où tu es. Notre Jérusalem, nous les Congolais, c'est d'abord Kinshasa. Et il dit encore ici, Jérusalem, dans toute la Judée. La Judée, c'est les pays alentours. La Samarie, c'est les pays où il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, tes ennemis, ou les gens avec qui vous ne vous entendez pas, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, vous devez savoir que le Saint-Esprit joue 3 rôles. Première chose, le Saint-Esprit te révèle Christ, te révèle la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne connais pas qui il est. Pour mieux servir le Seigneur, il faut le connaître. Parce que Jésus, quand il arrive, il change de nom. Il est Elohim, il est El Shaddai, il est le Dieu de la paix, il est aussi le Dieu de colère. Il faut savoir quand est-ce qu'il est le Dieu de la paix et quand est-ce qu'il est le Dieu de colère. Quand Adam et Ève ont péché, Jésus est descendu comme le Dieu de la paix. S'il était descendu comme le Dieu Tout-Puissant, il allait le foudroyer, il allait le tuer. Alors il faut connaître ces nuances-là pour servir le Seigneur. Si tu ne connais pas quand est-ce qu'il est le Dieu de la paix et quand est-ce qu'il est le Dieu miséricordieux ou quand est-ce qu'il est le Dieu qui détruit le Dieu Tout-Puissant, tu ne sauras pas comment marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire la première des choses, le Seigneur, le Saint-Esprit te révèle la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te révèle les péchés. Vous devez savoir que si nous ne nous repentons pas, si nous ne cherchons pas la sanctification, personne ne verra Dieu. Ceux qui ont mis pétolité, ceux qui ont tiki mbindoté, moto mokote akomona nzambe. Bible lobi moto nyonso aza moto na masumu, mais moto akomona nzambe ezali moto oyo ami pétoli. Alors, rôle à Saint-Esprit et ali eloko liboso et aka ko révéler yo personne à Yesu.
et yaka ko révéler yo via masumu fotika pe Saint-Esprit ezaka justicier. Saint-Esprit soki indeli yo lera kitaka soki bakoseli makambo kaka mpona ko innocente yo soki oza na raison oza na ba problème akitaka na moto mpona ko détruire. Alors Yesu azoyebisa bato bayambi ye bato balingi ye alobi avant kota na mosala yamba na nunguya na ngai parce que na se ya mokili toza na guerre contre le diable. Le diable rôde tout autour de nous pour nous détruire. Soki ozali Saint-Esprit bakoyela yo idéologie ya kosimba kisi po bandosala miracle na kombo ya Yesu eloko oyo ezali mabe mingi parce que Yesu ye moko amileka deja mbeka makila na ye deja tanga yo mosali na nzambe yo mwana na nzambe oza so na droite olekisa koko na yo papa na yo mama na yo po zwanguya mais soki oza na Saint-Esprit te bakokosa yo bapasteur gege bapasteur formation bakoyebisa yo bima kana bana 15 ans ba vierge église bima na basi ya bato sacrifier mwasi na yo sacrifier mwana na yo simbisa sala alliance boye yaka ba initier yo po yo obonga na vie. Bien aimé nga oyo nazoloba nazali muto na leki na makambo wana nazopesa témoignage na kombo na Yesu nazozwa nzambe témoin nazokosela mutu makambo te oyo nazoloba nzambe aza témoin e bato bayebi nga avant nasalela nzambe na banda lokola saper congolais na groupe Victoria Leison na Nkondo ndeko na biso King Kester Menea et après na yeko koma producteur congolais. Premier concert na Allemagne betsama ngam na betsa ya King Kester na betsa pe ba concert ya Papa Wemba eza na Kinshasa eza na Poto Tambour les Valois pe Victoria Eleison na Wenge El Paris ba groupe na travailler nango wana. Alors tango na yambi Yesu na uti na KDC tango nazali mwana muke ba parents bazako kende na nzambe malamu bato bayebi histoire nzambe malamu ya kingasani ya fumukentu papa na ngai mpaka Xavier François Xavier azalaki commissaire de la police muta somba lupango wana ya nzambe malamu fumukentu bato bayebi do papa azalaki agent payeur à la police azala na balupango ne belé mais oyo ya nzambe malamu ye muta somba donc na colline église na famille moko chrétienne papa na maman bazali déjà kosambela na nzambe malamu nga natanga na internat na yaka kaka ba grande vacances après bake na KDC donc na leka nzambe malamu KDC na armée de l'éternel église onga na leka à part église catholique esika tobotami tozwi ba baptême mwana totali ba classe nzambe malamu KDC na armée de l'éternel le na ye na armée de l'éternel nazaki bien accueilli nazwi instruction nazwi formation nazali 6e promotion ya école de ministère ba format biso ba ordonna biso na palais du peuple ba photo naza nango so ba preuve te me batakishasa ba nango bato bayebi mais tango na ye ko banda musala nzambe nazalaka déjà parisien nazaki déjà en Allemagne ba refulanga nazonga na Kinshasa pe na uzonga poto mais l'air na zongi na uti Angleterre na zongi poto na memi ba instrument na memi bilamba na kotala génération ni o azali bongo conducteur na ngai to mokambi na nga guide na nga spirituel parce que père spirituel ezaka nzambe mutu moko ta kozala père spirituel mutu daye ba passer soni na ba mutu mo bazalaki ba chantre bato ya nzambe malamu bazalaki ba yembi mutu moko ordonna ba mutu ba koma ba pasteur na kiyankika mais général Sonia kotsanga na bureau na apôtre Toto a témoin bien avant à Londres na initié yo c'est-à-dire na signé pacte pour na kanga Manchester na Londres na boyaki yango parce que na zalaki déjà mutu na uta ko travailler na King Kester na mona ba plein Victoria na mona makambe belé na travailler na Marie Paul na mona ba plein Marie Paul na betsa papa ba concert na mona makambe belé donc na zalaki na mutu moko te akoya ko yebisanga ke na komi pasteur na simba kisi po na yebi ke molimo ya nzambe na kati na nga ezopesa nga nyonso et lelo naza bien awa ezepa na nga naza béni naza baeglise mibale nazokamba na Kinshasa moko la moisson mondiale moko na Masina moko na Kingasani et na poto awa naza na cellule awa na Manchester ba cellule na ba ville vele nazotambola kote ya malamu YouTube na nga eza moko ya ba mieux suivi na monde et naza moko ba pasteur
congolais célèbres à travers la planète, partout en Afrique du Sud. Alors, nazalaki déjà na molimo wa Nzambe. Yesu asi amilekisa mbeka. Mais pasteur Sony alingaki a initié ngai pona banda ko traîner ba foule, mais na retour ngai za lofelete. Fallait la banda ça ba sacrifice, parfois olekisa mwasi nanga, parfois olekisa bana, ko bima bima na bana po bango ba bima na bana, bango ba bota. Babimana bandimi église ba partout les années wana nazu exemple pour na ko cracher siriété nazo ba vérité parce que ceux qui bazala misala na fu batika parce que bazala ba pasteur ba ko induire batuna égrète mutu soka ndimeli Yesu eza na puissance mususu te ko leka puissance wana alors yango nazo doit que molimo na Nzambe Yesu alobi que soki boyambi puissance na ngeza na kati na bino eloko moko te ko telemela bino Bible elobi demande-moi les nations je vais vous te les donner. Lelo oyo toza na ba séjour ya mboka oyo na kokende partout sans visa na compte na bank na mutuka eza sous l'excité kolat eza sous l'excité na kowa kutu ko aider bandimi alors na simba suta na Nzambe te ezali kaka makila oyo Yesu atangisa na Golgotha loba tout est accompli yango zo accompagner alors tala ba pasteur mususu alingaki amema ngai na alliance mususu et pourtant makila ma Yesu puissance à Saint-Esprit eza na kati nanga ezopesa nga nyonso wana neti lelo bakongo bimisela bato lokola ba Léopold Mutombo bazobimisa bato ba miselekete bazobimisa bato magorodo parce que ba bunga nzela ba démoniaque ba démon et puis la plupart ba pasteur wana ba Kinzamina ba Sonika Futa ba Mutombo ba Olangi ce sont des sorciers babimaka na butu bato ba BBC ba génération bato botala bato baza pembe na bango au monde bazo sacrifier bana na bango babimaka na bana na bango bazo koma bana na bango baza ba divorcer baza bato ba langwaka baza bato moko oyo bazali bongo na stabilité te église pe minene te na éviter ba kisi yango bazo ki pona nini alors yango moni Nzamba tienga cœur pour nous ça ngai na parler bino que vous recevrez une puissance. Mouya ya Nzambe ezali puissance que font le lola ezali puissance que font le monde ezali puissance que font le bozui ezali puissance que font le nyonso alors awa bazo sabiso boye que si vous êtes des témoins j'enverrai sur vous le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te protégera malgré il y aura la persécution il y aura des aventures il y aura des sabotages, il y aura des déceptions, les gens vont te haïr, les gens vont te décevoir, mais le Saint-Esprit te protégera. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance qui va vous donner le pouvoir d'en haut. Les lois battent belé un problème. Au cause d'une église, 2000 personnes, 50 000 personnes, aux autres on a jet, même on a bagarre de corps, mais aux angouya Nzambe, aux angouya Nzambe. Or, au Kori comme on sali Nzambe. Okoki koma mwana na Nzambe te sanguya soko zali nguya Nzambe okosimba kisi okobima na mama na yo okobima na bana yo moko boti okobima na bandimi na église okokoma ndoki po somba jeep po somba ndaku po sala plein na stade la plupart ya bato nyonso tout okomona bango vi na bango eza via ba concurrence bani ko sala plein na stade mais litoma mo rezate bani ko za na église minene omone bani minene après fio tuki ekomuke ba ozana mituka après bani ko kufa suka nango bakolekisa bandeko na bango bakobima na bandeko na bango basi bakobima na bano bango baboti bakosacrifier bandimi bakobanda kobima na basi ya bakolaborateur na bango kobima na bafi église kopesa bango malade kolekisa bango pe na suka nango bake na life yango na moni awa biso bana na Nzambe esengeli toyeba principe ya humilité. Contrairement à ce que l'opinion profane croit,
L'humilité est loin d'être une faiblesse, mais elle est une grande puissance de leadership. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 1,6. Mosali na nzambe il faut azala na humilité. Humilité sa faiblesse te mais ali grande puissance ya leadership. Parce que nzambe a résisté à orgueilleux. Soki moni mosali na nzambe akomi kosala makambo mpo na orgueil, mpo na kokumisa ye, et que l'église na ye kombo ya Christ ezali au centre te. L'église de Christ doit être christocentrique. Tout doit être centralisé sur Christ et non sur moi et non sur le pasteur. Mais aujourd'hui, parce que bato bazangi puissance du Saint-Esprit, parce que bato bazangi nzoto, parce que bato bazangi musulu, yango moni lelo ezo mema bango ndengwana. Nzamba za mubateli, nzamba za mutumboli. Une fois élevé au rang de leader, chaque dirigeant est exposé à la tentation de l'orgueil, surtout quand son leadership connaît un succès florissant et c'est le début de la chute, car les sages disent l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Vous recevrez une puissance. Bien-aimé, le Seigneur, quand il t'appelle, il te donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui amène l'onction. Le Saint-Esprit te donnera la puissance qu'on appelle le surnaturel. Le surnaturel n'est autre que amener les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est dommage que les hommes de Dieu actuels se sont limités au voyage de l'Europe, bien matériel, acheter des parcelles, c'est ça. Or, l'évangile, ce n'est pas les voyages. L'évangile, ce n'est pas le bien matériel. L'évangile, c'est le royaume de Dieu. La promesse nous dit, cherchez d'abord le royaume. Le Seigneur nous a appelés d'abord pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Et donc, comme ça, les musiciens, bazoya poto, batalaku, bananguba, bandumba, sali kindumba, tiba memie na poto. Alors, ceux qui ont pu moussai dans Zambo Zokansake, il faut que ceux qui ont wendre yo, ceux au commis pasteur, faut son mandaku, faut son voiture, faut ya poto, yango moni bo simi ba kisi, bobomisi basi na bino, bobomisi bana na bino, bokomi ko bimana bana na bino, bozo bimana ba collaborateur na bino, na basi ba collaborateur na bino, bobongi pété, bozui pe le côté. So na tuni bino lelo yebsanga ndenge mwasi no akeyo sacrifier. Ton ndenge ozo bimana mwana na yo. Elo oni yozu ya grave. Oleki biso ba oyo tozo se la ngonga nzambe na nini. Oleki biso kana bozo bana kisi na kopumbwa na butu. Mais même na matériel ozute parce que yeso lobi soko ya minga otikinda kunanga awa na se okozwa fois 100. Ndeko biso totika muyibi totika kimobulu totika kindumba toya na nkolo Yesu tozwi fois 100 toza béni tozali bien toza ba millionnaire te mais toza béni et mbongo nzamba azopesa biso tozozongisa ngo na misala na ye na kopambola babola na kopambola ba orphelin na kopambola boprimé na kosungaka bato na kokabelaka bato na niveau oyo tokomi nango tokomi na ba niveau kokabela bato ba mituka ya $12,000 au sombia au tchena mayo de douane au pesi mutu parce que comprendre que tout est vanité de vanité na yaki ne la mamoko na yaka bolumbu muko na okufa na okelema bien matérialité o nzamba pesi na faut église profiter nango lelo to komi ko pambola l'église ba pasteur baza na se na biso tozo pambola bango biso to mona te na bakambi na biso nga awa naza très reconnaissant na mokambi na nga pasteur Sony a lancé na télévision a salilanga libala kitoko na India na futaka te le côté no stuela ibongo en retour ngai pe côté nanga tango nazaki na relation na lamu na ye na zongisa ona kokai ko zongisa à chaque fois nazaki Kinshasa nazaki ko mema ona ko mema ti mukolo nzambe ota sanga motema ne mabe tango bakendo ko funda nga po bakanga po na yaki na mituka po na yaki nyonso pe po na boyaki kokota na groupe na bango ya ko signer ba pacte to lokaka to bomaka to sacrifier to bimana na bana biso ndenge bango bazosana bana na bango pe kubimana basi ya ba collaborateur ndenge ye azosala na kubimana na mwasi jeune Alice o abotisi bana oyo ba Apôtre Ben Shaddai ba pasteur nyonso tu armée de télé ba yebi ba kangi munoko ba commission secret d'état or biloko wana photo dénoncer oti na dernière énergie parce que musali na nzambe akoki ko se comporter bongote
Alléluia. Vous recevrez une puissance. Tant oyambi Yesu Christ reçoit puissance, quand on parle de puissance, on parle aussi de l'autorité. Bien-aimé, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez votre leadership, dans la famille, la politique, le commerce, la science ou la prédication de l'évangile, vous devrez avoir de l'autorité. Jésus, ceux qui l'écoutaient, s'étonnaient et posaient des questions comme celle-ci. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Il demandait à Jésus. Allez voir ça dans Matthieu 21, 23. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant l'autorité et non comme les scribes. Matthieu 7, 28, 29. Oyebi na makambo autorité, tozali bongo na la police, tozali bongo na ba roulage, tozali bongo na ba commando. Police routière, to ba roulage, okoki kotinde jamais na guerre. Mais musala na ye ezali ko régler circulation ya mituka na nzela. Et police oyo ya balabala aza différent na commando. Eza ndenge moko na puissance. Mutu oyo ayambi puissance en Nzambe, ayambi Nzambe comme Seigneur Sauveur, Nzambe apesi pouvoir, apesi autorité ya kobenga na ba démon, ya kofongola likolo, ya kofongola na se, ya kopesa mitindo, ya kopambola. Yango moni biso bato lokola biso oyo soko tumboli biso na fongoleli olola, lole kita epinir yo. Mosali na Nzamba solo atambolaka na ba promesse oyo ezali bongo na Actes des Apôtres 12, 1 à 3. Je bénirai ceux qui béniront Abraham, je maudirai ceux qui maudiront Abraham. Bat lokola biso ba loin de Dieu. Soko bani ko maudire nga, tu te maudis toi-même. Soko bani ko bénir nga, tu te bénis toi-même. Yango bat lokola biso lokola toza na autorité, na flataka mutu te, na lukaka rapete mutu atianga à l'aise, na lukaka pete mutu asala nga faveur. Période moko na ke na Brazzaville, ba période nazo lukana zo nga poto, ba ezalaki pasi po ba ya mangai na église armée de l'Éternel na Brazzaville. Même po ba tika ote eza pasi. Ba compliqué aux tâches. Mais nous avons raté, nous avons un salaire. Sony, que pasteur ya armée de l'Éternel a sali à raté, bah le cola bateau, et ça la Sony, tout tique là ta kilt matinale. Na sala kilt matinale il y a 7 jours, na 7 jours wana, nenge musale bandaki na mukola liboso na mukola suka, bateau ba mona nguya nzambe nzoka secrétaire ya sasu azaki kuna na kati ya kilt matinale. Mukola liboso le na tei nguya nzambe touché apesi portable. Portable ya grave koleka mukolo église azaki na mote. Ya bi baleti na sucre komaki abimisi bisolo, abimisi mambebele ebendi conflit. Soki yo ozali lelo banzambe ata bato batio bakal bako salaire moko le bako tikelo yo beti efongolo yo bikuke pe et lancer masolo no mbala moko. Alors autorité est très important. Autorité za koganga te, autorité za ko manipuler batute, autorité ali na Manchester, na yamba bat ko uta Canada baye awa, na yamba bat ko uta France baye awa, na yamba bat ko uta Belgique baye awa, na yamba bat ko uta un peu partout Espagne na wapi. Bamsu bazoa poto sambela, bamsu bazoa po bapambulanga, bamsu bazoa consultenga, bamsu ba na posa ka bamonanga, bamsu ba na posa to sala bémission. Voilà l'autorité en Nzambe, c'est ça ministère. Ministère ezali ko za l'église moko ya 10-15 personnes te, ministère ezali il faut mokili momime yo kayo. Au sali vidéo après une semaine 20 000 personnes balandi yo, 1000 personnes balandi yo, 500 personnes balandi yo, message aux tambola pe ozo impacter na bomo ya batouana. Voilà, c'est ça qu'on appelle avoir l'autorité. Vous recevrez une puissance, cela veut dire qu'on reçoit autorité, ya ko benga na ba démon. Autorité yesu apesi biso te ya kotuna ba démon ba question, ya ko converser na ba démon, mais ya ko pesa bango autorisation kokeni. So que l'église au moni pasteur azo soana ba démon, azo tuna ba démon,
azotuna bango azosala nécromancie. Donc oza déjà na kati ya malédiction parce que nzambe pouvoir na ye eza na esika moko te kotinda biso tosololaka na badémon, mais il faut topesa bango ordre tokende. L'autorité c'est quoi? Connaissant la définition de l'autorité, le centenier dit à Jésus, car moi je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Matthieu 8, 9. Centenier a expliqué autorité. Ayebisi yesu alobi yo ko se déplacer te loba ni loba mosali na ngesika zali obika. Bien aimé na ngongo yo tozana posa ba pasteur ko bazana autorité. Ba oyo baza revêti na puissance de Saint-Esprit oya ko manipuler ote oya ko loba. Ngane na zabo ya chaque fois na voyage aka. Bo mona nga na Air France mbongo bima na poche na ngate. Ezana batu ba futaka ba billet. Nazana sœur nanga moko azaka na Lyon, sœur Marie. À chaque fois son il a voyagé, atiaka 500 € pour na billet nanga. Nazo kumisa été mais nazo pesa témoignage. Na senga sœur wana mbongo te. To tikala pe ko mona na été. Comme ezana ba sœur rebelle na Allemagne na wa ba pesa ba dim na ba en États-Unis. Ba sœur rebelle na ba pesa ba mbongo, ba sœur rebelle na Suisse. Na boy ko tanga ba kombo parce que bamsu baza ba na famille ya Mobutu, bamsu baza ba na famille ya Mama Bobila Dawa, bamsu baza ba na famille ya bato kala oyo basala politique. Lilo ba nzambe toucha bango. Oyo na mona te na senga te pasteur nzambe atenga ke chaque mois na banotia autant pour osunga l'église Afrique. Chaque mois na banotia autant parce que soko za na autorité. Nzambe abanoko toucher bato ba ko bénir yo. Ngana mona nazana mutuka te mutu aye na mutuka awa jeep ya 7 seat mutuka mona tindeli yango baboti na ngai ezali nini comment on appelle ça Touareg pe na tambola yango ezali Mitsubishi Shogun bamatu bamona nga nango na pesaka mbongo te tokuta ene na bisabi pasta neni nga bite mikolo na carte na zali carte na zali na cabine na carte. Abi pasta programme no lobi ande nga bite lobi journée manana na vanda bona moni abe na pasta yaka na parking omoni mutu ko fongola ya yo nzamba toucher na pesa mutu kezali na valeur 4000 livres. Donc ce qu'on a autorité ozala manipulateur te na yo nzamba frère nzamba zo yebisanga sombelanga billet frère nzamba zo yebisanga sombelanga non yo lobi li solo batu bazo moni mon nzamba zo ko toucher bango centenier ayebi yango. L'autorité est, après tout, la capacité de se faire obéir. De se faire obéir. Au moins, na Congo, tu as un dictateur Kabila, Joseph Hippolyte. Azana autorité te batwazo banga epo aroboma. Mais autorité a la capacité de se faire obéir sans manipuler mutu, sans tindikae, sans l'accès munduki. Les leaders se distinguent de la masse par l'autorité qu'il exerce sur cette dernière. Romains 13 parle de l'autorité. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Verset 1 et 2. Babi Moutounion surtout a la soumise na ba autorité supérieure. Si telle est la recommandation du Seigneur, nous devons conclure que la bonne autorité vient de Dieu, de qui vient toute bonne grâce, don excellent, comme une même source d'eau ne peut donner une douce et une autre amère en même temps. La mauvaise autorité ne vient pas de Dieu, mais plutôt du diable. Jacques 1, 17. Nous avons des sortes d'autorité. Il existe des sortes d'autorité. L'autorité interne et l'autorité externe. L'autorité interne, celle-ci est un charisme. C'est l'estime personnelle, la personnalité qui inspire confiance et le respect chez les autres. C'est l'élément qui caractérise tous les leaders charismatiques. Leader waza charismatique ya solo, azana estime moko yo moko omonga zaka na moni mutu tokuta na bando sekaye moko. Amoni nga bando sekaye moko. Amoni nga azana posa toka nga photo. Ezate lokola ndenge bomoni muswa mibengi kombo charismatique
mais charismatique, il y a des démons. Parce qu'il y a des sortes de charismatiques. Charismatique, il y a un zamé, charismatique, il y a des démons. Oh, bon, il y a Zobina, Azoboto Nabasa Bato, Aboti Boto Nabasa Bato. Wana l'idée charismatique, il y a qui ndoki banda kala na mujimai, ba memai na poto fele, il y a moi ça va aventure à sali, pe à la kisibino ke, azali na e pasteur te azali aventurier. Je parle de faux charismatique Tchatumba. Alors, elle n'a rien à faire avec les signes extérieurs, stature physique, santé, position sociale. Elle ne dépend même pas du succès ou de l'échec. Mais elle est là. L'autorité interne est une conviction que vous êtes capable d'amener votre groupe à des objectifs à intérêt permanent. La personne ayant de l'autorité interne est un individu possédant un sens très aigu de l'estime personnelle. Nicodème était l'un de 20 grands figures, l'un des 70 grandes figures de la Judée, membre de Sanhédrin, avant de devenir membre, il faut maîtriser par cœur 400 lois cérémoniales. Il jeûnait 2 fois par semaine et priait obligatoirement 4 fois par jour. Ayant un phylactère sur son front. Mais quand il était devant Jésus-Christ, moins âgé que lui, fils d'un charpentier, Nicodème avait reconnu l'autorité interne du Seigneur en l'appelant Rabbi, qui signifie maître. Quand Jésus renversa des tables et dispersa les marchands dans les temples, il lui dit: par quelle autorité fais-tu cela? Luc 22. Donc, Luc 20, banana 1 2. L'homme ayant de l'autorité interne ne recourt pas à la force, à la corruption, aux fétiches, aux flatteries démagogiques pour être reconnu comme ayant de l'autorité. Il ne flatte personne et ne tolère pas les flatteries. Ayant l'estime personnelle, il se respecte et respecte les autres. Personne ne peut lui ravir cette autorité car elle est interne. Bien-aimés, nous parlons de l'autorité et de la puissance. Actes des apôtres nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons des aventuriers qui veulent témoigner au nom de Jésus, qui veulent se faire passer par bishop, archibishop, pasteur, diacre, homme de Dieu, sans pouvoir avoir été revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Ceux qui veulent recevoir la puissance du Saint-Esprit, ouvre tes mains. Moi, je vais prier pour toi. Dieu d'Abraham, tu es celui qui oint. Tu es celui qui a dit à tes disciples que, avant de sortir et rester dans la maison, je vous enverrai l'Esprit Saint et que cet Esprit-là vous conduira. Je voudrais souffler pour tous ceux qui, tous ceux qui nous suivent à ce moment, tous ceux qui ne sont pas baptisés par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent cet Esprit que tu m'as donné, afin que personne, je dis personne, ne puisse les convaincre, ne puisse les acheter, ne puisse les forcer à toucher aux fétiches, qu'ils restent fidèles à toi, comme moi j'ai refusé l'onction satanique de Sonic Afuta, j'ai refusé de prendre les femmes d'autrui, de voler au nom de Jésus. J'ai refusé cela parce que j'avais ton esprit. Je vais souffler afin que cet esprit puisse affecter ceux qui sont branchés et ceux qui veulent te servir. Recevez l'esprit de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je souffle. Soki ozalaki na molimo ya Nzambe, ozalaki na bomoko na nga, nguya wana ekota na kati na yo, ose distinguer, ozala acheté te, ozala influencé te, olanda exemple na nga, nakutanaki na ba pasteur ya minene, ba mibengi ba tata ya molimo, ba mibengi ba père réveil, mais ba banda église lokola ba chantre pa ya Mose Adi na bala, mais tala ba pengwa,
mutombo alobi azalaki mwana ali na bala mais akoki kojustifie te esika nini ali na bala abimisaki miseleke te to bangubu to mabangi na nzoto ya bato. Mais Léopold Mutombo lelo alobi aza mwana ali na bala azobimisa mabangi. Soni Kafuta autaki na armée de l'Éternel na église ya musée ali na bala esika moko te ali na bala bimi na basi ya ba serviteur ya ba collaborateur na ye esika moko te ali na bala bimi na bano ya bota. Mais bango lelo bakomi kosala ngo kolekisa basi ya bato kobima na bana na bango kobota na basi ya bakolani na bango pe bazolinga koinitie bato baye kosambela na bango bapesa bango bondoki lokola bango. Nzambe amona bango, Nzambe ajuge bango, Nzambe asauve bango so akoki sauve bango so bakoki se repentir te kana na Nzambe kita na bomoi na bango. Ezaki bongo mateya na biso tongo lelo. Nzambe na ngaza na bino. Merci. Bye bye.